La famille bolanda photo te nazwi temps ya komi filmer te pona na msala mais na bina sala mwa video oyo po esalinga pasi vraiment naza mama naza na bana na uto kuta na TikTok vraiment kaka ndenge ezalaka na yo kutana na live moko tala bato ebele batondi na fani na ngaka ndenge ezalaka na otala na nga na fenêtre na kati ya live wana bandeko bafille ebele na poto babandoki bafille ebele na poto baza bandoki bandeko nanga nakosa bino te oyebi réseaux sociaux oyo ekomi kobangisa bandeko nazopekisa bino te mais mpo na nga vraiment esalinga mpasi komona ke naza mama oyebi réseaux sociaux komi obangisa ata kotya bana no na Facebook bana na yo na TikTok bana na yo na YouTube voir nga kutu epesi nga mayele na longoli bafoto ya bana na nga nyonso tu na baréseaux sociaux namoni vraiment réseaux sociaux oyo bandeko na nga moto akozala na problème na yo mais akotisi na bana na yo na mobali na yo na famille bano lokola bana baza bana mikie na mwana oyo nauti otala mwana wana soki aza soki na inane oyo moto aye kosala live na otanga na nga kombo te asali live na TikTok azwi mwana bato ya inane po aswani kaka soki na mama na ye soki na papa na ye azwi foto ya mwana wana aye kolinga yango basinga azotumba yango bandeko tokomobanga pardon nga nakomobanga vraiment bato na réseaux sociaux donc mitema mabe omona moto azosala makambo aza pe mama aza mama oza pe na bana ozolinga foto ya mwana moninga ke toswani na papa oswani na mama mwana bato ya inane mwana bato ya 2 ans aye kosala nini na makambo na bino olakelaka bana bato mabe na bana bato ya baanja bato nzambe na age wana ya inane ayebi ne kutata koloba te bino bozolakele mabe okufa osala boy vina yo mobimba okobongaka te yaya maloba ya kilo oyo ozoprononce mpo na bana baninga yo mpo oza na bana bandeko tokeba surtout bino bato bozoya kozwa bakamarade na réseaux sociaux yaya keba bisika ozotya lokolo keba yaya mokilo ekomi mabe avant ya kozwa kamarade tuna ata volonté nzambe bakamarade ya kimokolo tozoya kozwa oyo bayaya eza pasi okoswana na mutu boye ayeli yo na internet akoseli yo na makambo ya solo na elokuta bana na yo na ya mike oyo bayebi eloko te baanja batanzambe bakomi kolakela bango makambo mabe lakela bango olimbisi na mosala balakela bango mabe bamema bafoto na bango na basimitiere yaya malembe bandeko bakoma kosangisa na mibali ya bato kutu bayebi makambo ya réseaux sociaux te bakolokota yo na mobali na bana na bafamille nyonso na internet na makambo esala na oyebi te baye kotandelo awa tokeba na kala toyebaka bandoki baza bamikolo bakoko basi bakoli kala me lelo na bana 16 ans bakoma bandoki mwana 16 ans deja mosusu alia deja 100 bato ti akomaka na age ya 30 ans akolia combien soki na 16 ans deja si alie bato ebele bana ba 16 ans bakomi koyo kosala surtout donc TikTok eza monde moko molili eza na kati toyebaka ba Facebook toyebaka na biso ba YouTube ezaka nde mosusu mais TikTok eza mabe makasi ekomi pe na ba réseaux sociaux nyonso tu kindoki na kati ya TikTok ozomona ke bato bazosala ba live bazobenga bato bango moko bazoya kobenga bino donc ezolakisa deja mokilisi ekomi nango na suka tozala deja préparé yesu azozonga kala mingi te mpo liboso babanaye kobatama me lelo kobomama eza lisu te lelo kobomama eza lisu te ndoki azokomibimisa deja ye moko ndoki sankutu banini ye batindika na kala ezaka soki obeleli mutu ndoki azowangana me lelo babelela lisu te ye moko deja aye komibimisa bana bato ya mikie ozoya kolakela ye mabe mwana bato ya inane mwana bato ya 9 mois ozoya kolakela mabe maloba mabe me yo moko oza mama oza na bana
malobo bozolobelaka bana baninga ezongelaka bino moko na kombo na Yesu eza pasi vraiment nayoki